Bote mingi bandeko balanzi etando ya bonsomi, etando ya bwanya pe mayele ya baindo, etando ya boyebi, etando ya yambo ya baindo. Autrement dit, la révolution de la presse congolaise. Vom télévision, mesana comme melabino, ba émission kaka ya kitoko. Ba émission oyo ekopesa lisusu pole nakati ya mabota ya baindo. Ba émission oyo ekozongisa bolingo oyo biso baindo tobungisa bongo buta kala. Matondo mingi na bino baso bosilisusu libaku ya kolanda émission Monzele. Toyebisaka bino tango nyonso émission Monzele ekelama na tina ya kolakisa biso lelenge nini bakoko na biso basalelaki Monzele. Émission euti koleka toyebisaki bino tomemaki Vom télévision na mboka Togo. Nengwa tumba dimanche bisika bozali tozongi deja na kiwatomba tubongo tope bongo Kinshasa. Tozongi na plateau na biso ya Monzele oyo toyambeli bino mobianga na biso ya mokolo lelo na kombo ya Tata Yamba bazali bongo styliste, modéliste, couturier, tailleur ya baindo nde tokende kopesa bango mbote na bino Tata Yamba. Mbote mama bazonza kimia ezali na kati etumba boni pe bino kimia na kati etumba na présentation tosali toyebi te soki tozangisi bokoki kobakisa matondo mingi mpona kopesa biso maloba na présentation bosali ya kobakisa eza mpenza te kaka oyo bosali wana yango wana matondo mingi bandeko balandi wana ezalaki bongo présentation ya mobiangami na biso ya mokolo ya lelo oyo ekotisi biso mpenza na mozindo ya mama elikama na biso mokolo ya lelo oyo tozolobela bongo modélisme eza nini Tata Yamba, modélisme eza nini matondo mingi mama bazonza modélisme ezali emploi oyo na kati na yango ezali na ba branche ebele lokola lelo bato ebele bango bayebaka kaka kena ke kotongisa elamba epai ya couturier soit nake kosalisa mosala epai ya tailleur or ke tailleur couturier baza na kati ya emploi ya kimodélisme wana modélisme lokola na uti koloba ezali na kelasi cour mobimba oyo nazoloba ezali na ba branche ebele soki oke kotanga kelasi oke kotanga cour ya kimodélisme po obima modéliste obanda kolatisa bato bamideli oyo ya yo po ozala modéliste complet esengeli ozala couturier donc couturier ezali moto oyo yo na kati ya modélisme yazali na département ya kotonga tailleur yazali na département kaka ya kokata bilamba siko modéliste ye en même temps tant babengo modéliste faut la complet na nyonso oyo wana soki oza modéliste nde okotongela moto elamba yo moko okokatela moto elamba donc en même temps oza tailleur oza couturier pe ozo créer ba modèle o réaliser modèle lokola oyo tozomona lelo tozo lokola mode ya bubu mode ya bubu moto a réaliser mode wana za modéliste et soki oza modéliste sengeli faut oyeba kokata elamba ebima na coupe moko ya malamu faut oyeba pe kotonga yango moto atia na nzoto fanda epo babengo modéliste na modèle oyo créer ye wana nde modéliste
matondo mingi tata yamba. Donc ceux qui olingo za modéliste c'est qu'il faut zapper couturier. Ceux qui olingi oza la modéliste faut za la couturier, faut za la tailleur, wana ba benga modéliste. Ah, donc modéliste il faut za la couturier, vous appelez tailleur. Donc vous ba benga modéliste complet. Donc modéliste complet. Donc na kati ya modéliste, nde modéliste ye Amélie branche ya couture na kitailleur na kati. Matondo mingi tata yamba. Bon sikoyo différence ni les kati wana. Donc kese ni ezali entre modélisme na stylisme. Matondo mingi pona kopesa biso maloba. Différence oyo ezali entre modéliste na styliste, stylisme na modélisme. Ngeta. Donc esengeli koyeba ke monde ya elamba mutu asimbi mayele ya monde ya elamba eza modéliste. Ah bon? Styliste azaka mutu oyoyo azoyeba ko classer elamba na nzoto ya mutu na ba modèle oyo esi modéliste a créé déjà. Lokola mutu nyonso nesika azali akoko créer style na ye, mais na ba modèle o ba modéliste basali nini ba créer akoki kozwa alobi ke ngandengi naza boye fona lata na bima lokola igwe moko boye songolo pakala akoki kotala bapona bima igwe esengeli na somba nini po ya tongaka te asalaka pe modèle ti donc ya salaka style. Oui, yazo créer ba style na ye alobi na kosomba bubu na kosomba ba mayaka lokola ba mayaka oyo ezoteka mayaba plastika oyo ba Nigérien balataka alobi na kozala na mwa bato moko boye na maboko fona somba ekoti omoni na biloko nyonso wana ye azosomba ye asali eloko te a créer style na ye moko boye kobandola te la. Donc comme le quoi habilleur voilà, styliste aza mutu oyo alatisaka bato na lolenge na ye neti mutu oyo alobi te faut marier alatela boye azalela boye pona événement wana to cérémonie wana ebima kitoko aza styliste. Donc soki modéliste azate styliste pas kozala te, couturier pas kozala te, tailleur pas kozala te. Donc il faut avant aux la modéliste complet, aux la styliste, aux la modéliste, aux la couturier, aux la tailleur. On a le bengi au pénal que non modéliste complet. Modéliste complet. Tata parce que modélisme, uta wapi? Uta awana Filika, to euta na mboka bapa. Donc euta wapi e banda wapi? Matondo mingi pona kopesa biso maloba. Modélisme euta wapi e banda wapi? Modélisme euta na makanisi ebanda awa na Afrique. Ya solo? Oui. Modélisme euti na makanisi ebandi awa na Afrique. Atoke na makambo tali presque domaine nyonso. Oke na agriculture. Mutu asalaka bilanga mutu liboso atangelaka wana. Atanga te melelo agronomie bakoma kotangela yango esalaka ndengwana. Oya bandaka, oya salaka promoter ya likanisi ya ebandeli mutu wana atangaka te mutu wana babengaka génie. Alors eza na école moko te formaka ba génie mama na ngai. Eza na école moko te e formaka ba génie. Donc génie aza mutu oyoyo abotamaka déjà na likabo na ye wuta mokili ya molimo. Donc kobotama na ye aza na domoko babengi yango ini eza na makila ayena likabo na ye wana pa ko réaliser yango mutu abongo botune ba niveau d'étude te soki bolobi bolandela ba niveau d'étude na ye mutu wana boko ndima ye na passe pe boko pesa art na ye valeur te. Donc tant vous comprendre que mutu oyoyo atangi te me makambo azosala kutu koleka na bato batangi kelasi kotala titre académique na été po sinon te boya kotuna mulai ya mutatonga immeuble Sozacom. C'est que photo tika biso otanga po mayele déjà ezali po bobi likanisi ya yambo ezaka na mutu. Matondo mingi mama bazonza kotanga kelasi sana tina. Kotanga kelasi sana tina makasi po mutu nyonso te omoni tango tozana mokili biso bansi tozana mokili nakozwa exemple moko boye po tososola malamu likambo nazolinga na loba komona bato na kati ya mokili eza lokola mutu asali fixe
moto oyo asalisi fete na ye aza na bato nzike mpo fete ebengama fete. Donc fete mpo ebengama fete esangisi lolenge ya bato ebele na kati ya fete. Toza na mokolo fete oyo kobimisa mbongo na ye mpo asalisa fete bato baya basepela. Embongo wana ekolamba bilei te, kosomba pe ekomisombela bilei te, sengi ezala na bato oyo bakokende basomba bilei baya na bilei wana balamba yango mpo bainvite basala nini, baya balia bamela basepela. Role ya invité na fete, invité apesaka fete lokumu. Mais konyokwama oyo mokolo fete anyokwami na bato balambi biloko eza différent. Ozomona, mais sentiment ya moto alambi bilei na ye na fete kasi kaki moto ekozala kaka akozala na esengo nango makasi soki ba invité wana baye balei bilei wana nde bakozala satisfait que en tout cas mosala tosali eza malamu. Mais soki soko bolambi bilei na fete moto abimisi mbongo lokola mokolo fete balambi bilei baorganize fete bainvité baete fete wana ezalaka na esengo te. Donc ndenge pe toyena mokili eza ndenge wana eza na bato nyonso tout bayaki awa na mokili kaka il faut azala créateur, faut a créer. Eza na moto musa botamaki ne pe na mokili aye na yi kaka po asepela na ye lokola invité po babengisi na fete. Alors ndenge toza biso banso population boye moto nyonso tout aye faut kaka azala savant. Po soki fete po esalama ezosenga ba organisateur ya fete bazala c'est que moto abimisi mbongo na poche na ye azali savant ya fete wana na bato bakolamba bilei baza ba savant ya fete wana mais invité balekaka bato wana nyonso to na ebele. Ozomona, donc na kati ya kozala na biso na nature biso bato ndenge toza boye eza na moto nyonso tout oyoyo soki boorienté te na nzela ya kelasi likabo na ye ekobima. Donc kelasi eza na tina neteni wana otakotuna biso bato bakotika kotanga kelasi te, kelasi eza na tina mpona bato nango. Mais eza na moto mosusu atatangi kelasi te aza da génie do likabo na ye don ine na ye. Donc ata bosali ndenge nini ekose manifeste kaka matondo mingi tata yamba na bakisela yo eloko moko bolimbisi na kokata yo maloba te lokola lelo babikisi oyo bayaka kobikisa bato awa na mokili. Hein? Lokola Fumukimbangu makambo ofumukimbangu aloba loba atangela yango wapi? Atangela ntepo ya zamobikisi. Azamobikisi. C'est kabota magi nango na kati ne na makila. Donc pona makambo etali na eteni wana vraiment to se basé mingi pendana note na bakelasi mais kelasi sana tina. Pour ce qui lelo to se basé beaucoup plus na bakelasi tokoyeba komi pesa ba valeur te po ekozala soki olekeli na kelasi te oza considéré te. Invité na biso atalisi biso kelasi to se basé mingi na kelasi po kelasi nde ekefungola biso bado ine na biso totayamba tina ya modélisme na société zani po lelo tozomona ba modéliste na société baza pena na tina te. Donc pour na bino tina ya modélisme na société zani matondo mingi mpona kopesa biso maloba mama bazonza. Moto nyonso po ayeba tina ya moninga esengeli nano ayeba tina na ye. Donc soki omiyebi te okoyeba mpe bandeko na yo te. Omoni modélisme na société oui na kozala ya bato eza na tina makasi parce que tina nango ya liboso nano eza kobomba nzoto. Po soki modéliste aza te modélisme eza te na société seke bato bakotambola bolumbu. Bato bakotambola bolumbu po bato batambola bolumbu te esengeli modéliste asala nini azala. Faut que modélisme musala wana esala nini ezala po bato batambola bolumbu te. Alors pona biso baindo nakolobeloko moko modélisme oyo tozoloba parce que tozoloba ngo vastre modélisme eza pe monene ndenge baloposo ekeseni
ndenge mpe kimodélisme esali nini ekeseni parce que ndenge toza boye tozali na loposo moyindo lokola nga na yo mpe bandeko balandi bazolanda biso na engumba mokonzi ekolo Congo Kinshasa mpe na bamboka misusu toza na loposo pembe peau blanche bango bazomi mingi na continent d'Europe toza mpe na loposo mosaka peau jaune bango baza na continent d'Asie et soki otali ndenge tozolobaka modélisme eza vaste mais chaque bato bazali na midele na bango baza na midéliste na bango na kimodélisme na bango ezosala bango lokola soki oye epa na biso bayindo toza na midéliste na biso midéliste na biso bazocreye à propos ya culture na biso midéliste ya mindele bazocreye à propos ya culture na bango midéliste ya basiatique bazocreye à propos ya culture na bango bato na bato bazana voilà selon coutume na bango culture na bango alors soki oke mingi epa ya loposo pembe mindele okokuta bango vraiment te na bamode africain lokola babubu banzambala elingi eloba teke bayebi kotonga yango te bayebi kotonga yango mais basalelaka yango mpenza te mpo na nini eza culture na bango te eza coutume na bango te soki mpe okei epa baasiatique okokende kokuta bango jamais na kimodélisme ya mode africain lokola babubu banzambala bango basalelaka mingi baza na bapinjama na bango balataka oya bango babilamba na bango ya lokumu safari kolmao kasi soki toye na Afrique soki toye na Afrique lokola nga ndenge nalati boye ingeta soki toye na Afrique lokola bino ndenge bolati me na Afrique tosangisa nyonso na Afrique tosangi modéliste ya biso batongaka nyonso bamidéliste ya Europe mpe batongaka nyonso ya Asie mpe batongaka nyonso mais le problème c'est quoi bapesaka nde valeur mingi na bamidele ya bapaya na esika bapesa valeur na midele oyo ya biso donc biso bamidéliste te me babiere nde bapesaka mingi lokumu na biyema ya bapaya mpo bazangi na bango koyeba e soki bayebaki eloko babengi coutume to culture eza nini epai ya bato balingaki bazala mingi na ngambo na biso na culture na biso koluka kolata mpe midele africain mais lokola bayebi na bango te yango moni congolais to africain aza vraiment ire ya kokende asomba na ye midele ya baeuropéen ya baasiatique ya peuple océanie balata na esika balata midele oyo ya bango eske soki okende bamonde arabe baarabe basabiyaka mpe lokola bacongolais to baafricain soki okei epai ya mindele na Europe esika nyonso mondele azwami eske mondele asabiyaka mpe lokola biso baafricain na elateli oyo biso baafricain tozalaka nango soki mpe okei na Asie baasiatique eske basabiyaka lokola biso baafricain mpona nini kaka biso baafricain il faut tolandaka babiyema na bango mama na ngai ezaka na makambo ya biyema te Afrique ebunga mpe ebungisa nyonso ezaka makambo ya biyema te kasi lokola na kati ya monzela tozolobela abiyema nde tozokende beaucoup plus na abiyema donc na mokuse to na bolayi soki babiyema na biso ezozwa esika te mpo moto mwindu to congolais africain amikotisa mingi na sentiment ya mondele ya baasiatique ya peuple océanie yango wana ayebi valeur na ye te ayebi mpe valeur ya babiyema na ye te matondo mingi bandeko balandi invité atelisi biso peuple africain ayebi valeur ya bilamba na ye te mpo aza bongo na libungi kasi tata yamba bino mpe boza bongo bamodéliste boza bastyliste boza bacouturier est ce que bino mpe déjà bocréa modèle moko oyo ya kombo na bino mpo soki tokei na baloposo mosusu nde bouti koloba bato na bato baza na bamode na bango baza na baculture na bango bino tant que africain tant que modéliste tant que styliste elamba nini déjà bocréa oyo bosala mpe na ndenge na lolenge na bino oyo euta na likanisi na bino te nga nazocréer elamba oyo na kombo ya intel nde tomonaka mpe bango bacréa baza na bilamba bamodéliste bango bacréa babilamba na bango na bakombo na bango neti bino tant que modéliste ezali matondo mingi mpona kopesa biso maloba mama bazonza mopanzi sango ya lolaka monzele
eza lokola balobaka lelo naza invité na bino na Vuvwa Mu TV. Ya mingi ezali mbala ya sima nde tokoyela bino bamedele mpe bino moko bokokita sur le terrain botala bamedele oyo biso tokrea bamedele mosusu lelo. Ntango tocreye midele wana tobimisango na terrain bato bazolata midele wana. Ntango namoni modele wana oui eza na kombo na nga moko Yamba. Modèle Yamba. Modèle Yamba. Bandeko balanzi toza déjà na modéliste na biso créé déjà elamba na kombo ya Yamba to consommer yango. Ntango to créer modèle oyo wana tozwaki yango na nature. Ntango to créer modèle wana tomoni bato balandi modèle wana. Tango bato balandi modèle wana me bato balati modèle wana baibite modèle wana soki uti wapi baibite mama bazonza biso nde to créer modèle wana. Siko tango tomoni bato balati yango mingi tolobi te fotokolisa modèle oyo to bomba yango po lobi bato bakotuna modèle oyo nani mutakela yango. Siko tango bato bakotuna oui na koliki ya oyo ezali TV oyo ezali TV tozalaki mpenza nano te na posa tobanda koleka na bangonga oyoyo ezali na ngonga oyo biso totiaki tobanda koleka mpe topresente bamidele me lokola mama mopanzi sango bazonza na koyokaka kombo mosika amoni ke te fona sala émission na ndenge nalobaka na mibengaka artiste styliste modéliste d'ailleurs couturier. Donc tomonaki kete moyen to réfugié appel na bango ezalaki te toya mokilimo na biso na koliki mbala sima toko détailler na ba midele oyo wana lolenge nini na ba explication ba midele wana esika nini tozwila ngo pe esika oyo biso totika bato lelo balata kaka midele wana na lolenge wana me biso tokolisi modèle wana ti lelo natambolaka nano namoni sute mutu asala modèle wana donc nga moko na milobelaka esika nazali keseke modèle oyoyo eza mpenza ya ngai mpo nano namoni susu te na façon nga nakolisela ngo mpo eza mosala mpo tonga yango mais eza simple mokolo eloko ndenge balobaka na bakulutu ke mokolo ndako amonaka mosika ya pakisa ndako na ye te donc mokolo eloko akomona pasi eloko na asali te lokola biso bayindo tokelaka te tozomona me mutuka eza pasi mpona kosala yango mutuka eza pasi makasi mpona kosala yango me mundele oyo asalaka deja mutuka akomona yango pasi te donc modele wana mpe eza ndenge wana na nga mokolo nango eza pasi te na bandeko mosusu nde bakomona pasi. Alors mbala ya nsima tokoya nango bandeko bamona yango epanzana mpe mokili momimba balata yango mpo eza modele moko kitoko ata bakonzi na ensemble kuna bakoki mpe balataka yango ata mokonzi ya mboka mpa kokolata elamba wana mpo eza vraiment présentable parce que na domaine ya kolata habillère ya liboso ezalaka modéliste habillère ya liboso eza modéliste habillère ya mibale ezali motu oyo aza na bamoyen na ye lokola tokozwa kobanda na bakonzi ya mboka oyo aza na moyen na ye moto akomona modéliste po mais bakonzi mboka bamona bino te bakonzi mboka te bakonzi mboka bamonaka midéliste ya Afrique te me bamonaka midéliste ya bapaya po nani kasi po bapesi no lokumu na kimundele bapesi lokumu na kiazia na kiasiatique bapesi lokumu na kiocéanie lokumu bo convaincre bango te mama avant mutu tata Yamba avant mutu a consommer loko na yo il faut sala kenon a sepeli nango donc aza convaincu na neloko oyo saleli bango loka bazaka convaincu na ba modéliste ya libanda yango wana ba consomaka mode africaine te bongo te matondo mingi mama bazonza kopesa biso maloba mpona kolobela likambo ki baza convaincu te nga na kondima yango te ke baza convaincu te parce que oui nga na kodémontrer yo
eloko nyonso oyo yo leta ndimi yango te na mboka akoki kotiela yango ministère te elandelaka makambo wana. Oui, toza na ministère ya agriculture oyo etalaka bamakambo na biso mpe tofutaka bampako na biso na leta. Soko leta soki azalaki convaincu te na mosala akotiela biso ndenge nini ministère elandelaka biso. Siko ministère ezali oui siko bazokonsome te mpona nini mpo tomonaka na baassemblée mosusu ya bapaya so batia déjà ke no teni il faut kabolata teni de ville mais biso en assemblée na biso baolata veste bubu banéglige nde bouti koloba ke non biso baafricain bamodéliste na biso tosalaka mingi babubu banzambala mais bango sikoyo babiso bakonza mboka na biso bamipesi trop na mode wana. Matondo mingi mama bazonza babi ba question na eza profond mais awa tozolobela likambo ya monzele to se baser beaucoup plus na molato bonga na ngonga oyo ata naza mutaba domaine ebele mais nazolobela likambo ya molato sikoyo ba question na yo zo posenga et comme kotinda ngana kota tina politique la science bango bazo consommer beaucoup plus mode ya libanda bamipesi na bateni de ville oyo tobengaka veste kasi biso abolobi bien ke eza bubu baolataka bubu te fwani bakoki mpe kovotango na parlement ke non banda lelo avokota na parlement folata bubu nde na sens wana tolobi matondo mingi nakomeka koseskize mokie na masolo ya lelo nakokota mwa mokime nazokota mpenza te mpo toza mingi na makambo tali monzele kobosana te mama bazonza mopanzi sango ya lolaka monzele. Afrique ezalaki coloniser peti lelo Afrique ezakaka coloniser tozwi ba indépendance na ba pays ya Afrique ya lokuta mpona nini oyebi mama papa oyo aboti mwana lobi mwana wana akoleka mama papa na bapake mpe na tai oyo eza ke soki mwana wana alobi asignie mama asignie papa tanto kutu te makobeta bango mais mama na papa basalaka effort ya kotikala na pouvoir moko likolo ya mwana wana eza pouvoir ya maloba o mwana wana kobanda kobangela baparent na ye ke soki nasali maseki soki papa na mama balobi na lakelami mabe alors mwana wana azotala beaucoup plus lobi na ye soki lelo abandi kokonsome bilakeli ya mabe oyo kouta na monoko ya papa na mama seke lobi na ye kozala malamu te de mwana wana kozala na bareserve ozomona donc parent nyonso tu aformaka mwana tikala na somo ya kotosa mpe kobanga ye nde kobosana te bacolonisateur mpo bacolonize bapays d'Afrique basalaki effort wana peuple africain peuple colonie na bango batikala na somo na bango ata bango soki baza te babangaka bango nde yango omoni batiki bapiège ebele oke na ngambo ya spiritualité bapiège ezali na religion oye na ngambo ya politique bapiège ezali oye na ngambo ya science bapiège ezali lokola oui bapiège wana ezali nini badirigant ya Afrique lelo baza na kobanga mpona koaplike oyo ezali beaucoup plus oui bazobanga parce que soki bazalaki kobanga te na kozonga mwa moke na histoire ya Kwame Nkrumah ex-président ya Ghana na kozongi susu mwa moke na histoire ya président Mobutu ex-président ya mboka na biso Congo ya lelo en époque ezalaki Zaire na zongi lisusu na ex-président na biso Moussé Kabila. Président Moussé Kabila ayaki na système nini ayaki na style na ye donc modéliste na ye akrilaka style à propos ya oyo ya zalaki bokonzi na ye na taille na ye il fallait ataka mingi safari ya maboko mikuse koyebi ba safari bilamba o Moussé Kabila le père azalaki kolata ok pa ya Mobutu abimisi likanisi ake pa ya modéliste ba réaliser à Bakos ok et pas ya président
Kwame Nkrumah yazalaki mingi na système ya kolataka babubu omoni kaka accoutrement ya feste me bakati kaka mokolo musupe na kolata ngo awa bakati kaka balongoli koli batiki kaka bubu ya pamba bazalaki kolata yango biso awawa na bamboka na biso ya Afrique foye bake mundele akuense na nyonso lokola na zolo baki atiki deja africain na somo ya kobanga ina nyonso na eloko te yango moni ba dirigeant na biso bakozala na somo ya koaplike oyo ezali kibo biso po mundele telemelaka nyonso atika keloko te lelo na mboka na biso zwa ekokamusa ngai artiste lokola Redi atikali koyemba penza buzoba te nga na yoki yango te na matoi na ngai metala Redi ndenge ayokanaka te nga vraiment Redi ayokanaka penza te oyo nazoyebiso eza vérité oyo aza na miso to na matoi ya koyoka-yokaka metala sikoyo buzoba na babétise oyo bamusicien mosusu bazoyemba omoni ndenge ezwi ampleur na mboka ndenge ezwi esika donc ezali bastratégie oyo mundele atete aimplanté na kati ya terrain ye moko ayebiti na saleli bongo parce que soki moto mwindu alobi so alokwa mate ya Redi soki na bayinanu babali te na babali tatayamba matondo mingi na bandeko balandi tatayamba politique nini bosalaka to biso bayindo to consommer mode na biso africaine nde bolobi bibu nzambala bino politique nini bosalaka poto émission penje komi bazo sina biso penaki to komi déjà na suka na mwa mukuse matondo mingi pona kopesa biso maloba ata ngonga eza ya kosomba télévision eza ngonga télévision eza ngonga politique oyo biso tosalaka politique ya makasi ezali kaka ke biso toko réaliser oyo ezali culture africaine mutu nyonso na esika azali ayebake eza na mutu moko takoki kopesa yo valeur sans que yo moko omipesa valeur biso musala na biso ezali kosala bino bozwa musala ya kosomba pe kochana banzoto politique oyo biso tosalaka ya makasi eza kaka nano nini to réaliser bamidele lokola biso ndenge toza tolatisi bato ebele po tozoloba bolimbisama bazonza ata kongonga ezali ngonga tozonga mwa mokie ntango nazoloba ke mundele atiki biso na eloko te e badirigant ya Afrique bazali coincé na nyonso parce que lelo soki l'État atieli biso déjà ministère ya agriculture ako bandolandela makambo na biso seke ayebi biso population pe na mokie bazosala effort po ngai na carrière na ngai ya couture nazwi vraiment ngonga ya kotongela bato ba veste te na mabala na bango po na pesi bango goût ya kolata mode africain na lati na quartier oyo nga na fandi esi na lati sata 15 mabala na lati si 15 mabala na tongeli mutu veste te oui eza na ba couple tozopesa lokumu na mode africain na culture africaine donc 15 mabala oyo na lati si na quartier on a fandi pe bazouta libanda ya quartier bazoya na saleli bango ba veste te nazo salela bango kaka babubu pe bazobima kitoko présentable na miso bato pe ba client pe bazoya lisusu seke elingi koloba nanu base za pe bakonzi mboka na biso na esika o bango bazali lokola batela biso ministère balandelaka biso bango pe ba valoriser biso po biso tozopesa bango valeur nini o biso topesaka bakonza mboka lokola toza na ministère ntango batindaka bato na bango bayaka tosalaka effort ya kozala en ordre c'est que valeur nyonso topesa bango yango wana tozo reconnaître que l'état sali nini azali bango pe ba reconnaître biso na bisika bazali matendo mingi bandeko balandi tatayamba talisi biso l'état bo reconnaître ba modéliste na biso africain émission mondiale ebenti penza suka na yango tatayamba na mwa message nini bokopesa na ba jeune loko abino na mukuse penza na bokuse message tokopesa na ba jeune na biso ko banda mokolo ya lelo na bayeba kobala na bayenano babali te chemise en bas ndenge Mobutu ayaki na idéologie ya bakos donc a bakos elingi koloba costume ndi ekomi en bas ekomi na se donc a bakos wana akomi likolo ya costume donc ko banda lelo lolenge nga na lateli yango ndi na ba mabala na bisika nyonso o na misala tongisa bubu na yo tongisa nzambala na yo eza malamu mingi ke yo
tenue de la ville veste, mais tenue de la ville veste na France bango so na mboka na biso biso tozo indépendance maintenant tozo indépendance na nyoso tina molato matanda mingi bandeko balanzi message ya tata yamba nde esikisi penza suka ya mission na biso monzele tata yamba talisi biso banda lelo chemise là-bas to consommer boubou ezali bongo culture africain biso bainde to pesa lokumu na mode na biso tolo banini tata yamba bazawana soko lingi obala kende epa ya tata yamba boko benga biso na suka poto pesa bino adresse na bango biso monzeli bendi suka tukutani na numero ezali kimia mabuta.